Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bizubai bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Esengo mingi ya présenter les bino édition ya mokolo ya lelo balandinyo ce magazine Kinshasa na biso. Ozo continuer toujours pour informer bino pe côté ça bino ba vraie réalité à Kinshasa. Pour l'édition de Bissu à Mokolo, le point de mardi 15 septembre 2020, rentrée parlementaire. Et c'est le qui a deux chambres à parlement, car si particularité n'ango ezalaki Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, a participé qui na session à septembre au Sénat. Rentrée parlementaire et Salemaki Lelo na deux chambres à parlement à l'Assemblée nationale. Janine Mabunda Lioko lors du discours d'ouverture. Il y a session parlementaire, il y a septembre au mardi. À l'obaki qui est priorité et que vous allez accorder dans l'examen. Vote, il y a projet, il y a loi, il y a finance. Session Oyo, ils allaient avant tout la volonté à constituant. Donc, ils allaient session moko budgétaire. Priorité et que vous allez accorder dans l'examen, puis vote, il y a projet, il y a loi de finances, puis il y a exercice 2021. Où ils allaient revenir dans le gouvernement, il y a déposer dans le bureau, il y a chambre, dans biso, dans respect, il y a délai, où ils allaient requis dans la constitution, dans biso, puis dans la loi, il y a 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Peut que déposer dans l'Assemblée nationale au plus tard le 15 mai, il y a année où ils allaient Kolanda, exécution ya budget yango ndenge Janine Mabunda alobaki. Abagisa qui peut l'issouke. Na kati kaka ya session oyo to examiner par rapport où ils allaient contenir observation, il y a cours de compte sur le projet, il y a loi portant reddition, il y a compte, il y a loi des finances, il y a exercice 2019. L'issousu suite na conséquences il y a pandémie il y a Covid-19 sur l'économie na biso. Les alaki prévu dans le gouvernement, il y a pour ça la collectif budgétaire moko au cours de la session ordinaire il y a mars 2020. Côté à Tamboué Mbappé et Zalaki ndenge moko à lobby que le gouvernement et Sengeli a déposé projet ya budget ya 2021 na bureau ya Assemblée nationale de le début ya session oyo ezali en cours pour nous permettre na Sénat à apporter savoir-faire naïe na likambo yango. Pour un rappel, session en septembre, ils allaient essentiellement budgétaire kakanenge à l'obli. Président du Sénat a rappelé que les sous-sous. Examen à projet, à budget à l'État, ils allaient simple rituel parlementaire annuel T. Ils allaient acte moro législatif, il y a importance moro ya mounene pour la vie, il y a État congolais, na population naïe. A insisté sur le fait que les deux chambres oyo, ils allaient instrument moko oyo sengeli et guider la souci à rencontrer centre moko favorable peut que à disposition du gouvernement outil ya gestion moko ya politique moko réaliste et peu pragmatique. Quand c'est particularité il y a ouverture il y a session il y a le 15 septembre 2020 et c'est là qui mingi caractérisé na apparition il y a sénateur à vie Joseph Kabila Kabange finalement à occuper siège naïe na chambre haute ya parlement na occasion il y a ouverture il y a session parlementaire il y a septembre 2020 oyo et c'est la première fois depuis le départ naïe na tête ya pays né ancien président de la République du Congo a assister na plénière na Sénat na qualité naïe il y a sénateur à vie botal ambiance et les cas qui tango à côté qui na salle.
Kinshasa et l'équipe partout. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki homologue naye président ya Congo Brazza Denis Sassou Nguesso. Après 3 minutes, il y a vol na kati ya hélicoptère na ye président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville ayaki na République démocratique du Congo pona kokutana na homologue na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Deux chefs d'État likolo ya tapis rouge bazwaki ba honneur ya garde républicaine ti awa na palais de la nation ici kawapi. Président Sassou Nguesso a salué ki ba membre ya cabinet ya mokonzi ya mboka kubanda na mokonzi nango directeur de cabinet AI Désiré Cachemire Eberand Kolongele. Kinshasa na Brazzaville, deux capitales le plus rapprochées na monde mobimba, et ils ont permettre na deux présidents bakutanaka pamba pamba pona ko kolisa relation bilatérale na bango pe bondeko oyo esi eumeli entre République démocratique du Congo na Congo Brazzaville. Na palais de la nation, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe homologue na ye Denis Sassou Nguesso bazwaki temps ya kosolola tête à tête bango mibale à huis clos pendant 30 minutes pona ko échanger sur quelques questions, il y a intérêt commun entre deux pays. Na capitale congolaise, président congolais ayaki ko assisté na ba obsèque ya ndeko ya mwasi na ye. Première dame ya République démocratique du Congo, Germaine Diembo oyo akufaki na Paris, na France. Nzoto na ye eyaki awa na ville ya Kinshasa pe batiaki yango na morgue ya hôpital du cinquantenaire. Kolongwa palais de la nation, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accompagné hôte de marque na ye tina hôtel Kempinski na fleuve Congo et Sikawapi azalaki wana pona quelques heures le temps ba obsèque oyo et salema. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki groupe ya 13 personnalités politiques mokolo ya lobi 14 septembre 2020. Bazali 13 Congolais oyo bazali na souci ete makambo mingi etambolaki biente na bane eleki na souci ya ko améliorer na mikolo ezali koya malgré que mutula mutu aza na place na ye a evraka politiquement mais bandimi ko sangana pona intérêt national baza ba députés nationaux pe bactère ya société civile na mois de juillet eleki bakutanaki na mokonzi ya mboka pona ko expliquer démarche na bango oyo ezalaki mingi pona ko définir priorité ya réforme électorale ko sangisa makanisi na bango pona ko zala na même idée pe ko tala na même direction. Après plus d'un mois ya ba consultation na mboka mobimba groupe de 13 bayaki pona ko sala mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi rapport ya nyonso oyo esi esalemi pe ba conclusion oyo bazui. Aujourd'hui, il y a un véritable agenda citoyen avec l'ensemble de toutes les forces politiques et sociales sur ce qu'il faut entreprendre dans le cadre de ces réformes électorales. Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est de le concrétiser et de l'élargir à toutes les autres forces qui, pour une raison ou une autre, ont été méfiantes à l'endroit des propositions qui ont été faites. Mais ce que nous constatons, c'est que tout le monde, aujourd'hui, depuis l'appel du 11 juillet, s'est mis à réfléchir sur la question des réformes et accepte le principe qu'il faut que ces réformes soient consensuelles et qu'elles puissent rassembler l'ensemble du pays afin que 2023 soit différent de 2018, de 2011 et de 2006. Narol naye ya garant de la nation, mokonzi ya mboka, chef de l'État, ayokaki bango na bokebi nyonso. À cette étape, en tout cas, pleine satisfaction, mais nous sommes conscients du combat qui reste à mener parce que nous ne serons pleinement satisfaits que le jour où ces réformes aboutissent et qui vont mener ce pays à des élections qui soient apaisées en 2023 et qui soient réellement différentes de tout ce que nous avons vécu jusqu'à là. Kotire ba leçon na ba échec oyo eleka kala pona ko améliorer insuffisance ya système électoral ya lelo groupe ya 13 personnalités oyo bazo croire que ezali possible nyonso oyo esimbaki te kala lelo esalema na satisfaction ya bato nyonso. Kinshasa eleki partout. Na Ituri FARDC azosenga na ba miliciens ya Codeco ba respecter acte ya engagement oyo basenga niveau na bisa détail na commentaire ya Nathan Siata. Armée ya République démocratique du Congo kobanda dimanche eleki aute kozwa une série ya ba mesures na endroit ya ba miliciens ya Codeco
oyo bauta kosala éruption il y a 2 semaines na ville ya Bunia. Forces armées ya République démocratique du Congo bazali ko invité na bandeko oyo ya Kodeko ba respecter engagement unilatéral oyo bazwaki ya kotika ba hostilité pe bazali ko interdire na bango batika kotambola na minduki na kati ya ville. Armée azali ko invité pe lisusu na respect ya autorité publique pe batika kolata bateni militaire to bateni policière na kati ya ville. Tozali ko féliciter quelques groupes armés na ndenge bayoka ki voit ya raison pe basignaki acte d'engagement pour na ko intégrer armée régulière. Bazali na obligation non seulement ya ko respecter autorité de l'État mais lisusu ya ko observer na molai nyonso ba clause nyonso ya acte d'engagement oyo bango basignaki librement. Donc tozali ko interdire bango formellement ya ko circuler na ba armes pe kolata tenue militaire topé oyo ya la police nationale congolaise tango bazali ko tambola na ville. Interdiction oyo ezali ko concerner bato nyonso oyo bazali nanu ba étranger na kati ya armée congolaise ou bien bato nyonso oyo nanu ba confirmer bango te lokola ba policier to bazali ba militaire na kati ya armée. Donc moto nyonso oyo nanu armée congolaise a légalisé yete azali na droit ya kolata tenite pe komema monduki te jusqu'à nouvel ordre ndenge général Richard Léon Kasonga porte-parole ya FRDC alobaki. Ba mesure oyo force armée congolaise a outi kozwa intervenir kaka na contexte oyo ezali ya koluka climat moko ya kimia oyo ke kosala te sécurité ezonga malamu na kati ya province ya Ituri esika pi 50 personnes ba outi kokufa mikolo eleki na territoire ya Irumu oyo ba bomaki na ba présumé combattant ADF. Donc na yango armée congolaise pe ba continue yango bazali ko senga na ba nyonso oyo basinaki acte d'engagement oyo pona ko tika ba hostilité na partie est ya république ba mona lisusu mutu moko te na teni tona mandoki po bozali ko zela ete l'état congolais a légalisé adhésion na bino na kati ya armée. Donc bozali na droit ko tambola na monduki te pe ko lata teni militaire te oyo bakozwaye a ko subir rigueur ya loi ndenge bakondi ya FRDC balobi. À bon entendeur, salut. Ayeli susu botu na ngai nini Betesco Kolomboka eli bino ba produit ya sika kaye ya ope stylo Simba pona kosunga bana bino pendant ba moment ya kelasi. Betesco toujours na souci ya kosunga peuple congolais et surtout que classe ezongi donc ba memeli bino ba kaye ya qualité supérieure ba stylo Simba pona kosunga bana na période scolaire oyo bakaye ya oyo ya Betesco yango eye déjà sur le marché oyo ezali cartonné toza na lignée na quadrillé donc eza A5 bakaye registre yango eza lignée quadrillé ya kana magasin Betesco na Zandu okuta bakaye nyonso to ezali ya 100 feuilles quadrillé lignée ya 48 feuilles quadrillé lignée ya 24 feuilles quadrillé lignée ya 12 feuilles quadrillé lignée na bakaye registre nyonso ya qualité ya malamu. Il y a A4, moi A5, tout le sénateur, tout le stylo Simba. Stylo Simba, il y a les stylos Mougato, au cou ici en haut, aux yeux en haut, en haut, comment. Vraiment, Betesco Mosungi Yamboka, Somba Bakayena Bastilo Oyo, partout dans la République démocratique du Congo Mobimba, peine à moins cher. Bandeko basi pe bandeko mibali pona koyeba kosala business pe pona koyeba kosala développement personnel na bino pona kolanda yango bosa boni kaka gratuitement na chaîne YouTube Dimukendi les coach. La plupart de cas na ba vie na biso tozaka na difficulté ya obomba mbongo, c'est-à-dire ngai bana musala salaire na zwaka silaka et comme à la fin du mois te so ba futinga les 5 na sali ba biloko ya ndaku tito comme les 10 les 15 mbongo nyonso esili. Ba les 17 na komi koluka ko beta miso. Ba les 20 kutu koloba te tina comme les 25 mbongo e kokaka kokangisa moite. Mbongo esila kanga. Et puis mbongo tango esila kayo ezalaka te que mbongo za osila yo parce que eza mukie. Ezala ebele. Ezala ndenge nini soko zwi mbongo kaka nde baloba maboko madusu. Soko zwi ka mbongo tu nyonso kei. Oli kambo ifana sala. Oli kambo ifana sala. Oli kambo ifana sala. Donc ba makambo nyonso oyo il fallait au sala. Et ça que au garder mbongo te.
c'est un problème. Parce qu'en réalité, la richesse, les alimbongo, tu n'auras pas augmenté. Les alimbongo, tu arriveras à économiser sur les bongo. L'argent que tu arrives à économiser, les bongo est constitué à bongo, il y a un projet, il y a un investissement, puis il y a un salaire là pour constituer richesse. Mais tant que tu as la priorité, oh non, nous sommes en salle à Kaizaka, ma campagne, nous tantôt bana, tantôt des communes qui koluka mbongo, à Senginga na pesi, ainsi de suite. Non, il faut faire très attention. Yangwana lelo, na lisolo na biso ya boost, ya pourquoi to continue na guerre psychologique pour économiser l'argent. Guerre psychologique pour économiser l'argent est anime. C'est-à-dire ceux qui au salaire ba dépense pamba et ça parce que psychologie na yo ezana mentalité ya mutu oyo alingi kokoma richité. Psychologie na yo ezana mentalité ya mutu oyo alingi ko sala ba grande chose te. Oh ba grande chose union c'est le capable ba sacrifice. Ba grande chose union so même Jésus-Christ tango ya kana se awa et sengela ki ba boma makilani tanga ba tchaye sur la croix. Pour sens ya chrétienté zala la richesse ou l'argent, ce n'est pas tout ce que nous amassons, pas du tout, mais c'est tout ce que nous arrivons à épargner chaque mois na caisse na biso oyo ko sala que après des années toya ko fungola to mona que je peux faire un autre projet, je peux faire un investissement na mbongo na ona épargnaki yango wana de richesse propre et je pense qu'avec ça nous pouvons arriver à épargner et à gagner nos vies sainement. C'était votre frère Jimmy Mukendi, le coach, avec le même plaisir pour vous booster et surtout vous motiver afin que vous ayez cette tonus pour pouvoir être la meilleure version de vous-même. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La Mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. tosolaki na bapapa mpona kotuna bango comportement ya basi oyo balingaka kobota bana tata na tata eske ezali malamu boyoka ndenge bapesi biyano na micro ya Hervé Zaka. Lelo ba mama mingi bayebaka te ke ba conséquences ya ba erreur na bango lelo et ko rattraper bana na bango lobi. Komona mama aboti bana 4 ou 5 mais bana wana mwana na mwana aza na tata na ye mais azobosa na ki aza ko bebisa éducation ya bana na ye. Boyoka ndenge bakinwa balobi. Pona ngai eza normal te, eza pe normal te po mwasi basala ye pona mobali moko. Mobali ne mutala capable botala basi jomi mitano sambo mais mwasi azana kobota kana mobali moko. Soki ya libose simba ki te po eza ba accident ya kamera ko mangi bale misato mina ite. Voilà déjà réputation de lui. Ya kamabe pona ye aza mwasi akoza la mibale belete. Wala ko mindumba. Oboti na dede. Oboti na dede, oboti na fande, oboti na shabani. Ese za mwasi normal. Iko la biso yo sona. Nani yo nani mobile azamade. Ya pesa mwasi no azamade. Batika. Soki aboti na mobile ya liboso problème ezate za accident pour mibali pe ya malamu pe bazali ya mabe pe bazali. Okipo hotel obite oyo ya liboso na sala pour les agere msu na otanga na ebaki pe makabablo ya mibali te bala moko na zemi ekomelinga bo. Mais ere bo kabwani ya mibale il faut étudier malamu. Soki amelaka bagene soki amelaka il faut que nango malembe o supporter nyonso. Et ko boti na mwasi mobali tsu ya mibale bo kabwana. Pour ça fait dangereux na ye. Pour moi, je suis aboti na mibali dangereux pour aboti na mibali ya misato. Ya facilité.
po asi aleka banjela nyonso na sisa baetape wana mwasi ebonga abota bana aboti na mobali oyo aboti na mobali oyo ezala te po abota na mobali na ye moko eza mabe mpo na bana bakoyokana te bon sikoyo bakomi lokola bambanda mibale te conseil mpo na ngai naboyi mwasi naboyi basi bazala na mibali ebele po azala na mobali na ye moko oyo aboti na ye papa moko bamama différent bana mwana na mwana papa na ye mwana na mwana papa na ye est ce que bana wana bakoyoka bana wana bakoyokana te baza makila moko te soki papa moko bamama différent wana nde bakoyoka mpo baza makila moko mais soki ka mama na mama papa na papa donc bana wana bakoyokana te quand même baza na mboko bakoyokana te mpo baza makila moko te mpo na ngai mwasi moko azobota na bamibali ebele en tout cas nakosepela te baza bandumba baza ndumba donc ngai nakosepela makambo ndenge wana nzenga mwasi akobota na mobali moko nepa akoki kobota mibali misato o wana eza lisumu epa na nzambe yebisa bango bongo esuki mpe bongo sumu na ndenge ya ekobo mpe na ndenge ya bisaleli na bango mama soki aboti bana mibale papa na papa tokoyokana te tokozala na lisanga te tokokabola mpona kimi ekokota te mpona mwana moko akoki kozwa bokonzi oyo mpe azwi te kimi ekokota te yango wana tosengi ka mama abotaka na papa moko na mwasi moko basi batika kaka mabe wana parce que eza malamu te epa nzambe mpe na se eza malamu te na yo mama obota na mibali ebele mpo ata oza koluka kosangisa bana wana me lokola kaka mwana na mwana aza na tata na ye ke mwana na mwana azwaka éducation epai ya tata na ye bana wana bakozala toujours na boyokani te epo mwana na mwana aza na éducation aza kowuta nango epa batata na ye donc comportement wana eza malamu te donc mama yeba kozala na mobali moko mpona kopréserve éducation ya bana na yo. Kinshasa eleki partout. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Merci mingi pour la fidélité au bopesaka biso ya kolanda magazine Kinshasa na bino kasi komi bongo na suka ce qui va se pela ki édition mokolo lelo bopesa merci une équipe de rédaction ya KNB Hervé Zaka bongisa maki wana na sima caméra na temps siate na réalisation pe na coordination ya Jimu Kendika kandenge to mesa ko esaka bino botika ka toujours côté pe branché na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo eleki nango partout. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino